Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe kotalisa ndenge nini ba Congolais oyo bavandi na poto oyo babengi ba combattant ndenge nini tango balobaka ba makambo pe ndenge nini tango balingaka kozwa makambo ya Congo kolinga komema yango likolo ya mapeka na bango pona kolakisa ete bango nde balingi mboka mingi pe koganga lokola batiaku me bayebaka te bato mosusu bavanda na kimia batalelaka bango na mosika e basi bajuge bango basi bakalifia bango bapesa bango meme bakalifikation ya ndenge na ndenge kasi lokola bato yango bafungolaka monoko te batalaka bango kaka na kimia. Me lelo oyo ministre provincial ya Matadi nde azwaki occasion ya koloba to ya kotalisa na bakongole eloko nini oyo bango bakanisaka to ndenge eloba ba jeune babulelaka bango bana ya poto pe bana ya poto bayebaka te bandeko. Lelo tokolobela bino yango nyonso pe tokotandela bino yango likolo ya mesa. Bandeko babolingo ezali na bato mosusu oyo bozali komona na poto okomona bimi liboso ya bato oye combattant azali koganga bandeko alati pe sokoto ya basoda na bateni yango balataka solo na nzoto na bango moye te nayebi ete mpona kosukola yango basukolaka yango te po ete solo modele ebimisaka yango te. Bandeko okomona baye liboso ya bato bazali koganga Congo boye Congo boye Congo boye me babosanaka ete bango bazalaka lisusu bakongolais te bakoma na bango nde bapaya. Tango bozali koloba ete mboka na biso ezali okipe na bapaya mboka na biso ezali okipe na bapaya me bandeko yo yebi teke awa na poto pe mindele pe bakoki koloba ete babanda kopesa la pression na gouvernement na bango po ete baloba ete mboka na biso ekomi okipe na bapaya. Bino bokalisi occupation ezali kaka ete moto ya koagrese bino. Occupation pe ezali lokola ndenge bino bovandi awa botondeli bango mpona bango baza komona yango pe occupation monene oyo bino ndenge boye kovanda na mboka na bango. Yango na balobi ete soko otali meme na Bible po ete na bapaster na bino oyo balobi ete bapaster ya bacombattant bazali kobosa na koyebisa bino ba makambo ebele. Ndeko oyebi soki ozali mopaya meme Bible elobi yango ezali mabe mingi kolinga konyokola bapaya po ete bavandi na kati na mboka na bino. Ezali mabe
tango bozali koloba ete bapaya basali boye bapaya basali boye mais bozali koyeba teke bino moko mpe bozali bapaya bandeko biso tolobaka yango tango nyonso me bato balingaka kondima te problème ezali nini bofungola matoi bakongole boyoka po ete baradio mingi ana poto ezali na bamakambo oyo bakoki koloba ya très important bazali kopréféré bapesaka bato baémission oyo ya lokuta kaka nde toye komona bakongole balingi mboka te me balingi nde destruction ya mboka lelo soko otali na bachaîne mosusu lokola bayebi ete makambo ya campagne bakomi kokende kozwa bafilme ya kala oyo elobela bamakambo ya bagénocide bakomi okomona kaka na bachaîne na bango bazali koluka bamakambo ya mabe ezali kosalama na Congo mpona kolakisaka nde bato wana nde ezali propagande na bango bazali kosala mpona kolinga neti kodestabilize gouvernement en place me ndeko ata soki bosali bongo boyebaka ete makambo oyo Joseph Kabila asali na mboka azali kobattre record moko te lelo bakongole bamoni ete elengi ekomi sukali lokola Joseph Kabila si asali mwa mingi banzele etongami bamakambo mingi ezali kosalama ale mingi sikoyo bakomi koweya kowelela mpo nini bango baloba nini tozwa bokonzi mpo todirige Congo alors ke bazalaka mpe na bokonzi na ntango wana batikala ta kosala rien ata bamonima batikala kosala te ata bapo ya pamba lelo sikoyo bamoni Joseph Kabila asali baevre ale bakomi koya sikoyo kotalisa peuple ke Joseph Kabila ana azali mabe azali mope makambo kaka ya lokuta ndeko tokeba na balokuta ya baopposant congolais lelo ngai nayebisaka bino mama Rosalie bato mingi oyo bino bomonaka bavandi na bapoto oyo lelo bazali koganga ezali na yango kaka bana ya bato basakanaka na mbongo ya mboka bato basakanaka na babien privé ya l'État oyo batiki mboka na biso na kati na pasi tala lelo oyo bazali koya mpona koloba ete tozali kolinga tolakisa na bato ndenge nini bakongole bakoki kobanda kosala ndenge nini bakongole bakoki kobanda kosala 3 jours bakoki kobanda kolia 3 fois par jour pe bakongole bakoki kobanda kokenda bakelasi bana bafutaka kelasi te bamakambo ndenge na ndenge kaka bamakambo ya lokuta alors ke bato wana basali 32 ans biloko wana batikalaki kolakisa biso te wana nyonso to ezali kaka bamasolo ya lokuta ya kolengisa po ete peuple apesa bango confiance après to ya komona lisusu kimona meso ndenge tomonaka avant bandeko babolingo lelo bato mingi soko tali na poto awa okomona eza koloba ete baétranger basali boye baétranger basali boye mais ntango ozali kotala na kati ya poche na ye okobimisa passeport soit passeport belge ou bien passeport français azali na yango akoma na ye deja mopaya oyo elobi ata ministre provincial ya bakongo alobi ete ndenge ezali wana bavrai bapaya ezali nde bino bana ya poto oyo bovandi awa oyo bochange banationalité oyo mokolo bozwaki banationalité ndenge elobi ata ye bobengaki bafamille na bino na Congo kuna ale otindeli bango mbongo babomi soso mpo nini yaye akomi français mpo nini yaye akomi belge bandeko babolingo ye moto osi osepela basi yebi ete ozali na yo deja mopaya pe famille baya basala feti munene po ete okoma français ou bien okoma belge ya yo nini sikoyo na makambo ya Congo ozali kotia pilipili na mungwa na makambo ya Congo me ndeko soki oyebi ete olingaki Congo yango mingi il fallait pour changer nationalité il fallait otikala oloba ete ngai nalingi Congo na ngai mingi natikala tala kaka bamakambo na bino ya bandeko lokola bozali na babozoba ya mingi nalakisa bino nano babozoba oyo bino bakombatan bozali na yango nakobanda nanu po ete naza kozongisa bino na nsima natala nalakisa bino ndenge nini bozali na bozoba pe soki bozali kolakanisa kaka ke na bozoba oyo nde bokozwa Congo po ete bodirige yango ezali mawa ifo biso bapeuple congolais tofungola biso bandeko
bozoba ya liboso talaka nano nazongi nano mwa sima nalakisa bango ete tango balobaka bazali bato ya mayele me nayebisaka bino ete bazali bato ya mayele te bazali nde kodistraire bato na kotalisa bino par exemple bandeko Armand Tungulu akomaka déjà belge pe azali kosala vie na ye na Belgique calmement Armand Tungulu politique ya Belgique tomona nanu te sika asalaka pression na kati ya politique ya Belgique ou bien Armand Tungulu akende ko protester pour nini Belgique e bandaka ko bimisa gouvernement te mboka ezalaki kaka na kati na déséquilibre to tikalaki komona te sika simbi ba keina ba pano po itakende ko réclamer parce que ye azalaka Belge mais pona makambo ya Congo a parvenir ko futa billet asala 8000 km pour kende ko bamba libanga bino moko boyebi suite ndenge esukaki na yebi ete bato mingi bakoloba mais oyo ezali tango ya vérité il faut koloba parce que Congolais alingi ko caresser mensonge vérité nde alingi nde koyoka yango na matoi te yango na il faut to lobelaka bino sikoyo bandeko toye kozwa lisu Babi Balukuna ye pe soki asami komela na ye Belge mais tala makambo ya Congo ndenge bazali kobimisela yango makasi nyonso mais Belgique yeyo ti lelo gouvernement ebimite totikali komona bakongolais ba Belge sika te bake kose manifester par exemple ezali ebele alors botika kolalisa biso bapongi bozali ba aventurier bozali ba escroc ezali nde bapasi ya poto nde moto ozali kosala bino boye mais toyebisaka bino bandeko makelele na bino bosalelaka yango kaka na poto po ete na kini ndenge ezali wana toyebisaka bino ete na kini tokangi tous les 9 coins ata ndenge bozomona yo te ndenge bosala makelele ye chichi asali boye mais tozoyebisaka bino bandeko mokolo oyo ekozala ete bapesi baproclame balobi ete ye José to les reis aleki ndeko oya kosala erreur ndenge boza koloba na le 6 tokosala boye le 6 bino bokanisi tango bolobaka le 6 allez gouvernement ya Joseph Kabila bavandi pe bazoba bazalobi toza kozela kaka le 6 bato wana baya koningisa biso mais bandeko bino bokanisaka tango bolobaka le 6 bokanisaka ete ekotaka na matoi na biso ekoti pe ebimi mais tozelaka bino le 6 wana kotoya ndenge boya kosala oyo bino bokosala soki kaka le reis aleki tokozela bino totala sikoyo ndenge bino bolobaka ete le 6 tokosala sandruma boya le 6 décembre tozali kozela bandeko botunaka Jean-Pierre Bemba ntango bokendeke na procès na ye mpo na nini te après procès avant bakende kokotisa ye na boloko na ye na kati na selile bolobaka te vie Mbemba toza na mwa mutuna moko avant okende kokota nano na selile na yo ndenge baza komema yo me kana ndikoyebisa biso soki Joseph Kabila asiliki situation ezalaka ndenge nini il faut kotunaka po ete boyebi ndenge Jean-Pierre Bemba apakataki mbangu bandeko ndenge akendeki kobombana na ambassade ya Afrique du Sud meme ebelema na ye wana tango baelema ya Joseph Kabila batombokaka bana ya mura bandeko tango bakotelaki bango bandeko bapanzani lokola bambinzo bapanzi bango lokola bambinzo bino bokanisaka ete Joseph Kabila azali zoba bino bokanisi mpenza Joseph Kabila aza kosala makasi na gouvernement na ye po ete batonga mboka alors bino bozali koya botie mpe bamakolo wana na bani choke po boye tolingi tozwa mboka alors ke bosali bambula ebele na mboka wana bobomi mboka boza kolia bambongo ya mboka lelo bato mosusu bazali kolinga neti komanipule bato na histoire ya Congo tango mboka ezali kokufa tango bazali koloba ete bamobutisa bazali kolia mbongo bapapeli tie Tshisekedi na nyonso mpe babandeki kolia bambongo tango toyebisaka bino ete bambongo ebandeki kolongola Guado Mobutu aza kotindela ye bambongo bino bokanisaka yango liseki yango na tolobi bandeko
lokola bino bozalaka lokola bachaku bino ba combattant ya poto kimakasi na bino zomona na kanga na koloba na ba internet komaka mais les 6 boya wana nde ekozala nde tala Jean-Pierre Bemba kuta azwaki chance ko apakati mbango akeli kobomba na ambassade ya Afrique du Sud oya bino nde ekozala ete mwana luka nzela ndeko wana na tango wana deja bichingo bila bien fermé tokotinda lisusu na banzoi bakende ko surveiller bien côté ya Kinsuka pona bato bakokimela côté ya makolo balinga kokatisela Congo Brazzaville po tango wana bandeko bokomona ekozala somo oya Jean-Pierre Bemba ezalaka mokeme ya mbala oyo bandeko na bandaku tokovuzuna parce que liseke elingi kobanda koleka bino bozali bato moko ifo balobelaka bino po ntango bino bolobaka ntango bino bofingaka wana nde bomoni ete bino nde me boyebaka te ke Joseph Kabila mpe azali na bato na ye oyo bavandi kimia bazali kotala bandeko mokolo ekozala eke bandimi Joseph Kabila aleki bokomona ndenge biso tokobima oyo wana babengaka yango bakobenga biso mokolo wana ete oyo neti tokozala bascorpion noir bakobima banzoi bakobima ekozala somo bandeko oyo ndenge ezalaka ete scorpion noir bwakela evene nzoi soye esika nyonso tu oyo okaze komoni tokosasa bango po ete liseki ebandi koleka okomona bato mosusu bavandi na poto moto ata tina te me azali koya mpona nini kofinga bakonzi ya Congo ndeko yo vandi awa na baniongo ya leta ya poto okokaka ta kofuta te okoma soki oyoki basone na porte na yo aloke yo bombani osala mwa lidusu oyo ezalaka ete soki moto asone okoki kotala po tala soki nani soki oyebi ete ntango mosusu wisie ovandi nie okangi pema mpona nini kokima baniongo ya leta ale nsima lobilobi yo wana liboso ya Cameroun oza koya mpona kofinga bakonzi ya Congo oyo Joseph Kabila ndeko yo moto ozali kofinga Joseph Kabila yebisa biso na ntango ya deuxième république Mobutu abomeli bino mboka yo zwaka courage ya koya liboso ya Cameroun mpo finga Mobutu ozwaka courage mpona kofinga bakonzi ya Congo mpona ntango wana babomaki mboka emonanaki mpenza mboka ekufi plus mpe bapeuple na kati na pasi bahopito kutu na parlons pas bambetu ya bamabende bato bazali kolala kaka na bakondition wana okomona otie litoko mpona nini bolobelaka bango te na ntango wana tobandaki koluka bato lokola bino bozali kobima lelo lokola bambinzo botie bamini lokola banyamo babengaka kanga boza koya mpe liboso ya kamera mpona koloba po ete ntango bozalaki na Congo boyibi bobomi mboka ale bokimi ya siko na poto lelo nde bokomi kolakisa bato ndenge nini bokoki kosala po ete mboka eboka en tout cas tolobi na bino trop c'est trop parce que tokomi kotala bino mingi bokomi kolekisa sikoyo tomoni ete ezali ta oyo sikoyo il faut mpe biso tolobelaka bino Joseph Kabila azali quand même président de la République azali na nation mobimba na nsima na ye alors okomona moto moko avandi na poto ta tina te un vilain type okomona ye mpe liboso azali kofinga Joseph Kabila bandeko elingi koloba nini apo okomona mpe azali koloba ete ye azali bien éduqué moto azali bien éduqué baparent na yo baédikaki yo ke il faut koyaka liboso ya kamera mpo ofingaka bato yango na ntango biso toripostaka tozongiselaka bino wana nde bokomaka bato moko bokomi normal mpona koloba ete non bato radio zumel mili me bino ntango bofingaka boyebaka te okomona moto mosusu bandeko ye liboso ya kamera na babipoti na miso salite ya ndenge wana bandeko mokolo mosusu bangai mama ozali kaka oyo ezalaki na marche kaka ya bakongolais kuna na Belgique bandeko nasali neti na pusani kote journaliste moko bandeko tuna bakongolais bakestion journaliste wana azalaki journaliste moko autaki mpe na Allemagne ezalaki TV colonne D cameraman ya bato wana po ezalaki ete soki bato ngo baye komona batuni bino bato ya wapi pe moto wana ntango bandeko alobaki ete bango bato colonne TV colonne D nde nayokaki bandeko
baza kotuna mwana mobali moko question combattant pe combattant bandeko nakoyebisa bino ya solo esika na telemaki ko mwana mobali naza koloba epe ntango aza koloba na makasi nyonso bandeko solo ya munoko oyo mwana mobali wana bandeko kobimisa te oyebi bakomba to baza sali te nayebi te soki ntango babimaka na bandako na bango basi na bango bakontrolaka bango baza sali te nakosa bino te soki kutu bateni oyo balataka ndenge ebimisaka solo bandeko ndenge bateni oyo ebimisaka basolo ebongo sikoyo ko bazwa sikoyo bato yango ezala ete bakomi kolekisa bango moko bolongola moto yango nyonso tu bilamba bandeko tala kaka na teni oyo balataka ozomona kaka bato baza sali te bongo sikoyo soki balongoli bango babilamba bandeko oyo ezala komoni mobali alataki silipi ya pembe ko ntango azolongolanga na bapembeni esali shokola neti ya kogate oyo ndenge ezalaka ete silipi erouye bandeko wana nde kele bamibali ya bongo baza mingi na kati ya poto okomona kaka makelele kofinga me bolatisa ye kaka silipi ya pembe ko 10 minutes ezebele apres boyebisa boyebi bolongola babilamba tolingi to récupérer silipi bandeko ntango azolongolongo esali bashokola mpenza na pembeni ko bazali ebele na poto me minoko wa bayebaka te ntango bafingaka bato bango moko bazali na baproblème ya kosakana te bandeko babolingo bovandi awa na poto boyebi ete ndenge bozali awa bozali mpe bapaya bozali mpe étranger toloba sikoyo ndeko omoni lelo bato ndenge bazali awa bana na bango babotami awa na poto okomona ntango mosusu mwana wana yo boti ye na belge lobilobi nzambe asalisi okei na congo kokoma okomi na congo mwana na yo ndenge atangaki baetide na ndenge akoli esali ete mwana na yo akoti na gouvernement ke lobilobi mwana na yo soki apesi baelektio balobi ke mwana na yo azali mopaya bakomi koatake yo tata na ye il faut ndima yango il faut ndima po ete lelo oyo makambo bino bozali kosala koloba mpo na Joseph Kabila bozali kobosana ete bana na bino babotami awa oyo mpe basi bazwi banationalité bakomi bapaya boyebi teke bango mpe bazali bato moko oke ntango mosusu makambo bino bozosala lobi ekoki kozongela mpe bango kaka koloba kaka kofinga tala bapeple congolais nazali koyebisa bino totikela bato oyo lisusu tante baseke naye komona na baradio mosusu ya bacongolais oyo ezali na poto soki bakombata bazali kofinga wana omoni baradio wana bavandi nie mpe bazali pre meme ya koprojekte baimage wana mpona kolakisa ndenge bakombata bazali kofinga yango na tolobi ete biso sikoyo radio zumel 1000 moto nyonso tu oyo akoya atomboli mongongo alobi n'importe quoi mpona Joseph Kabila obi na gouvernement ya Joseph Kabila biso tokosala expertise mpona koluka bainformation ya moto wana toluki soki tozwi yango tolekisi yango na scanner soki epesi oke totandi yo bolumbu nyonso tu polele tolobeli yo po ete trop c'est trop bino bokomi nde kolekisa bokomi nde kosakana na bato bandeko mwa bato moko tina te baniongo batondi na baniongo na poto lokuta na lokuta meme na Congo kuna bayebi ete bana ya poto mpe lokuta wa kokosa na kaka bango na bango tala ministre provincial monsieur Modéron Simba alobi yango malamu alobi ete ezalaki okomona bamama bandeko congolais mosusu basali conteneur oyo azalaki lokola responsable bakei batie conteneur na masuwa kotia batie conteneur baninga bayebi te ndenge conteneur wana ekei ekokoma na Kinshasa agence moko ekodedouane yango nzoka nde moto azwaki babiloko badatie na conteneur asali bamanevre amifuteli tike na ndenge ya Kinshweki ye wana ake na Kongo mbangu mpe ake na matadi ya dedouane yango azwi biloko mosusu ateki alesima zongi lisusu wana na Kinshweki apa komi kobenga bato wana ndenge nini conteneur kasi kuna ifo bopesa bambongo po ete nano todedouane ete babiloko wana nyonso tomoni ete nzoka nde basi bayebi
mais okomona kaka bango na o biso ba combattante o boye minoko pe awa ndeko ngai ndenge ezali yako moto nyonso to alobaka azali combattant namonaka bango bazali tina te oyo yoka mpenza babolole mpenza ya poto bato bazali koyokisa bato soni bato basilisi valeur ya bakongole nde bango bino bokanisaki ete ntango bino bofingaka ntango bolobaka boyebaka teke bato ya Joseph Kabila mpe bazali oyo batalaka bino me lelo oyo biso mpe tokomi koloba ndeko komi kosa te radio Zumel 1000 ndenge ezali ona tokobanda kocheke sikoyo moko ye moto vandi na poto ye moto mesana koya liboso ya bakamera koganga mpe koloba n'importe quoi soki okosaka bato na bamasolo na yaka kobeta liboso ya kamera mpona koloba makambo etali ya Congo yebaka ete tobandi kocheke moko tokobanda koluka bainformation ya moto moko d'ailleurs kutu bino moko bomoni déjà radio Zumel 1000 esi esclane bato ebele. Par exemple, bato mosusu babandaki komona bango bato penza bayaki série banini toye komona ete nzoka nde bazalaki kaka baventure biloko ezosala bakongole boye ezali nini ezali bapasi ya poto mpo nini bato mingi bolanda te ndenge bomonaka bango alati costume ya liboso ya kamera azali koloba bolobi muto penza mutu te baza ba sérieux baza batu baza sérieux te baza na ba problème ya bandeko yo si mona moto ana poto bana ya poto babengi ba combattant yo si mona motu bandeko na ndaku tellement banyongo eleki ozwi ndaku ya mundele ke yo saleli yango lidusu na community caméra na yo soki mutu asone allez olingi ko utiliser même parlophone te pona ko tuna po ebite banyongo eleki tango mosusu wisi akoki koya okomona kena lidusu na ye wana aza kodonke lokola cameraman aza kodonke mpona koidentifie moto aye bandeko soko okei na Belgique bandeko basekele ezali na bandako ya bakongole ebele babengi bakombatant kondima te bandako ebele basalela ngo bamadusu na bakwe moko boye kondima te bamadusu mpenza koneti bakamera soki kaka ngengo okomona ale ye ona bandi kobenda na lokola nyoka lokola nguma bendani malembe akena lidusu na ye wana bandi kocheke moto wana aza kotala soki amoni ete moninga na ye ale wana sikoyo omona ye afungoli poto bia moshere nazalaki na toilette te nzoka lokuta abandaki nanu kocheke bandeko yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo bato oyo lokuta bayebaka ete awa bazali koloba boye bazali kosala boye lokuta na bango bana ya Kinshasa bakoyeba yango radio Zumel 1000 tokocheke bango tokobimisa bango polele tokotanda bolubu na bango polele po ete trop c'est trop bino bosimba omona ekolo nini ezala bangolais ezala barwandais bino bosimba omona baopposant rwandais ou bien bangolais baza kosambwisa mboka na bango na libanda ya mboka kaka bakongole kosambwisa mboka koloba makambo ya mabe ya mboka banini on dirait que bango nde soki bazwi Congo bakochange Congo bakokomisa biso na kati ya paradis lokuta bandeko tala forme ya bato bandeko na babilongi yango mpenza lelo babilongi ya bakongole tozoyeba te problème nini bilongi ya bakongole komi boye donc koloba ete satan ape abebisi na babilongi ya bakongole me okotala elongi ya mutu mosusu bandeko yoki na mawa elongi yango otali bolobi oyo elongi nini oyo babilongi mpenza na ndenge te bandeko eza na babilongi mosusu soki otali yango na poto ya bandeko na mawa na pasi bandeko avant natiela bino babilili ya ministre provincial monsieur Moderon Simba nakotika nanu maloba na papa Botamba apesa ye makanisi po ete nasuka nde totiela bino message ya ministre Moderon Simba boyoka nini oyo alobaki mais oyo tozali koloba ete congolais asili valeur likolo ya bakombatant basilisi bakongolais valeur osinye na France bambula ebele yo na kati ya France 18 ans français ya malonga te apo komona pe oza koganga mutu mobimba asali 18 ans na kati ya France bandeko ayebi pa même centre culturel ya bafrançais esika ezalaka na kati ya Paris ayebi te
ya yebi kaka Château Rouge na esika salaka bakopo wana kaka yebi mais azali moto ya liboso soka bengi na Congo bandeko ndenge ezali awa nazali na bureau na ndenge naza na bureau boye nazo yebisa ba travailleur na nga ndenge nini bakoki kosala po ete na kokende na mboka moko lokuta nzoka nde atelemelaka na ye na Château Rouge mpo na kosala bakopo ndenge nini ya kotekelaka bato babiloko ya moyibi vraiment koyokisa Congo soni bozela ndenge bobandi tokobimisa bino polele makambo nini bino bozali tokotanda bino po ete bino bokanisi ete bozali na mpona kofinga bato oyo bazali kosala bamakambo ya minene mpo na mboka bino bolingi koya kodestabilize bango na makambo ya lokuta tokobimisa bino polele bokoleka bino nyonso tu na scanner olinga te bandeko Roger Bongos bomoni ndenge tolekisa ye na scanner kaka kamera na ye wana ya moke bomoni ndenge sambwisa ye alobi ete ye moto abandaki kosimba ba 200 000 mais ba 200 000 ake kosala cop na bapeti na ye na nzela ya retour ya Allemagne mpo na koloba nini ke ano bayibi babeti bango batumbi to babebisi voiture ya Odombo ndenge ezali wana bakongolais ifo bosangisa bambongo mpo toyede Odombo omoni ndenge nini bato bazali kosangana na biso omoni ndenge nini bazali kolinga komonisa biso pasi bandeko sikoyo tokotikela bango lisusu tante jamais tokotikela bango lisusu tante po ete trop c'est trop bayokisi bakongolais soni lelo oyo toza lisusu na valeur te valeur ya bakongolais esili na kati ya poto bandeko likolo ya bato oyo bandeko bamboka ebele ezali na baproblème ngana namoni te esika un angolais azali kokritike mboka na ye soki bangolais baza na baproblème na bango balobelaka yango soki bazali bango na bango mais balobelaka yango tokomona bakongolais bakomi kofinga meme te vraiment oyo ekomi trop c'est trop sikoyo tolobaki ete tokotake bango tokokotela bango te na kati ya bakije na bango tokobimisa lokuta na bango libanda bokomi nde kolekisa okotala mutu mosusu atala bainternet wana forme tina te mutu mosusu okomona ete forme neti mokongo wa nkoba me aza koyaka kofinga bakonzi ya Congo mpona nini boye bino bokanisi bakonzi oyo bazali na Congo bazali na bana te bazali na bafamille te po ete yo mwa mutu moko boyaki na poto na baniongo ya leta moyibi ntango nyonso kokota na magasin oza koya mpe kofinga bakonzi ya Congo apres oza koya mpe kobeta te mais Western Union alobi tosali boye n'importe quoi Western Union alobi soki bozali bato ya mayele ndenge boza kobeta tolo na bambongo ebele oyo bozali koloba ete eleki budget ya mboka bokoki kovanda bosololi bolobi botokoki kosala nini mpo na mboka kaka bozoba na bozoba boza koyokisaka bato soni papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba eloko na kosenga na yo mama Rosalie kitisa motema zala na kimia po ete kobanga eloko te tokotia bango contre mur tokokwense bango contre mur po ete toyebi na biso bajeune nyonso tu bakomi kosala bajeune okomona ete na bachaîne mosusu ya bakongolais jamais balingi na minute oyo ya suka balingi jamais kolobela bamakambo oyo ya kitoko oyo bakonzi ya Congo bazali kosala na mboka ezali kaka komona bazali kolakisa kaka baimage ya makambo ya mabe ya Congo pona ekomi neti propagande na bango pona kotalisa na bapeuple botala bamakambo ezali koleka na mboka me bandeko ngai nalobaka yango ntango nyonso lelo oyo bozali kozwa courage ya kozwa baimage pona kolekisa pona koloba me boyebi ete na ntango ya Mobutu bamakambo ebele ya mabe bandaki koleka lelo na bakongolais bazali kokanisa ete koboma bato na kati na Congo ebandi kaka na ntango ya Joseph Kabila bandeko biso toyebi na ntango ya Mobutu ezalaki mpe na bato mosusu babandaki koboma bango komona na butu babomi mutu na kwe moko boye babwaki ye bon bino bozali koloba mingi lelo me bino bato bozali koloba ete na ntango ya Mobutu mpo courant ezalaki me courant ezalaki boyebisa biso ntango basoda ya Mobutu babandaka koboma bato na babutu kobwaka bango bino boyebi yango te oyo elingi awanga na yango lelo nani bino boyebi teke gouvernement Joseph Kabila na la police bazali kolite pona ko maîtriser ba situation wana nyonso donc ba radio na bango ezali kaka pona lokola bamoni ete komi moment ya élection pona sikoyo
kopesaka kaka bato ba image kolakisaka ba image moko boye bango bakanisi kosala influence bandeko ba bolingo toyebi na biso ba radio ba chaîne mosusu ya ba congolais o ezali awa ezali ba chaîne oyo ezali en collaboration na Apareco toyebi yango très bien toyebi pe ndenge nini bazali ko travailler mais ba propagande na bino ko simba te toyebi ete radio Zoomel 1000 tozali biso moko contre bino ebele mais tokolonga bino bolinga te toyebi ba propagande nyoso bozali kosala toyebi ba makambo nyoso bozali kosala pona kolinga ko étouffer radio Zoomel 1000 mais bokokoka te tokolonga bino po ete liseki na bino bandi komata nzete ebandi komata nzete pona nini ba mosusu bakomi koluka balinga même donc déstabiliser to ko bebisa chaîne ya radio Zoomel 1000 mais ko simba te parce que à chaque fois okomona soki papa Botamba ye abandi ko utiliser bani na biso okomona kaka rapport o mutu moko lingaki akota na nini na page na bino privé alingaki décoder à chaque fois bandeko ba bolingo na koyebisa bino po mona ete tozali combattu sur tous les plans à chaque fois papa Botamba lokola tozana système moko ya technique moko ya haut niveau à chaque fois soki mutalingi akota na page na biso e signalaka soki tant musu to ko fungola papa Botamba ko fungola ayeko kota na ordinateur pona ko fungola page na biso okomona signaler o mutu boye alingaki kota na page na bino même na Facebook bato belé bazali ko sala yango mais tellement tolobaka te mais lelo tolobi te non il faut toloba parce que trop c'est trop soki bino boyebi ete ndenge bolobaka te radio Zoomel 1000 ezali radio ya simandako mais pona nini bozali ko mitungisa butu nyesu bozali ko luka ndenge nini boko décoder page na biso po bobebisa yango mais bokokoka te ndeko bokokoka te tolobi yango bien radio Zoomel 1000 tozali biso moko contre bino ebele mais bokokoka te bokokweya bokolala vraiment ezali pasi pe mawa bato mobimba boye komona sikoyo ke radio Zoomel 1000 ezali na vérité radio Zoomel 1000 ezali kotransmettre bozali kokoka kosupporter yango te yango na bokomi kobanga bokomi koluka meme kodekode mot de passe na biso bandeko yo moto osalaka babiloko wana continue toujours kosala yango mais yebaka ete okosala erreur mokolo mosusu badone na yo ekobimela biso awa nde mokolo wana tokotika yango mpenza na maboko ya police oyo ke Interpol ekolandela yo mutu olalaka te wana oyo ozali misu lokola ibu butu nyonso tu ozali koluka ndenge nini ya kodekode mot de passe ya radio Zoomel 1000 mais okokoka te esika oza koluka liwa ya radio Zoomel 1000 yo moko nde okokufa bandeko ba bolingo tozali koloba yango bazali ebele contre radio Zoomel 1000 mais bakolonga te tokolonga bango tokokende na bango tina suka tokotia bango contre Miriam Makwanza pe toyebisi bino ete bokomona biso pe kaka mokolo oyo Joseph Kabila koleka tango baza koproclamer victoire na ye tokopesa émission monene pe tokolanse yango bokomona esengo na biso mokolo wana pe tolobi yango si Dieu le veut bokomona yango bokomona makelele na bino nyonso bozali kosala ezali tobengi yango makelele ya wenze mais bokolonga te soki boyebi ete radio na biso ezali radio ya simandako mais bovanda kimia mpona nini bozali komitungisa koluka ntango nyonso mpona kodekode mot de passe mais bokokoka te tolobaka yango ntango nyonso mokolo oyo tosiejaki mpona koloba ete tocreye radio Zoomel 1000 moto moko ayebi date te ayebi mpe ndako oyo esika tosanganaki te lokola babiloko wana boyebi yango te ndeko ata osali nyonso okokoka te radio Zoomel 1000 esimbami na maboko ya Nzambe mais boyebaka ete bozali ebele contre radio Zoomel 1000 mais tokolonga bino et puis ese monani ete tolongi bino pona nini po toza kotia bino déjà contre mire parce que soko omoni bato bakomi koluka meme koluka mot de passe ya radio Zoomel 1000 pona badekode babebisa
mais c'est que bamoni ete pression ya radio Zoom El Mil eza ko déranger bango baza ko kokate nde bato ba congolais tozali ko yebisa bino boye ba yango ete bato na molili bazali ko continuer mais to ebisi ndeko bato bazali ko sala bongo bo continuer 99 jours ezali pona bino bato bozali ko luka mais ko sala kaka na mokolo moko boko sala erreur ndenge bo sala kaka boye okomona kaka ba donner na bino piu et ye pensako et ye libiso mais beaucoup comme moi bien bokanisi boza ba grand technicien mais boy bozo ko bosa na été na kati ya radio Zoom El Mil tozana ba grand technicien bandeko o ba go sala eke kanga ndenge bo sala gana ba donner na bino pensako yo zo okanisa ete nazako luka ndenge ni na ko sala pointe na yiba mot de passe ya radio Zoom El Mil na décoder pas joana tango za ko sala zo ko ebate ba donner na ya ordinateur et ye pa na biso nde mokolo wana ndeko okokamwa penza mokolo wana la police akozala liboso ya porte na yo pe abeti porte alo tala ndeko boyebite bo continuer kaka mais mokolo ezali bandeko ba bolingo sikoyo to koti sikoyo na kati na makambo mama Rosalie bandaki koloba bandeko boyebite bato mingi bavandi na poto bazali wana pona ko distraire bato mingi bazali wana bazali koloba n'importe quoi mingi bazali wana bazali kaka wana pona ko finga bakonzi ya Congo bazali wana kaka pona koloba mais bango moko batondi na ba problème ndeko soko zali moto zali sérieux il faut banana no kolakisa ki sérieux na o ana poto jamais kongi koloba ite traiter makambo ya Congo yo moko tondi na ba nyongo ebelawa bandeko soko kei na bandaku ya ba congolais o ba bengi ba combattant ndeko soki balobi lelo babanda kosala ba contrôle po ete bamadusongo place basalaka ngoko ezalaka na bakwe moko secret po mona yango eza pasi me bandeko basala bamadusu na bango basala sonnerie nyonso tu oyo elelaka na ndako na bango okomona bakimaka okomona kaka kasi akimi ake na lidusu wana aza kokengela po ete baye kokomprendre na systeme oyo ya kotelaka na barideau bato ebele basi batimbela yango pe eza bariske bagoko mono siko basala nde bamadusu moko ya long distance okomona asali lidusu wana ya molai okomona kaka soki kaka ngengo ale akimi mbango ake atie lisu aza kodonke bandeko ezala ta mpese moko ko akota na lidusu wana vanda kaka ndenge basodaka ngingo ale yo kimi mbango ke kotia lisu na lidusu pese wana aye abimisi kaka mwa minu na ye wana ale asio penza na poswa lisu pe lisu yango ekufi bino bato bozali sérieux il fallait bolakisa ki sérieux na bino nanu awa tozali na bapays ya démocratie ki sérieux na bino ezokomonana te baniongo ya leta bokomi kokima baniongo ya leta bandeko yo ozomona mutu aza na kati ya ndako na ye olie azala calme azala libre alela na mbetu na ye ndenge aza na de atobola mwa lidusu moko asala lidusu na mwa plafond donc ate bakongolais baza koyokisa bato soni bacombattant donc asala mwa lidusu na ye moko boye bandeko lidusu ngo emema ekenda ti na plafond soki kaka ekomi butu donc na kati ya plafond kuna asi abongisa mwa place alalaka su na salon te po ete baniongo eleki abangaka ntango mosusu mbila kokoya kokotela ye na butu mpo na likambo ya baniongo mpo na moi soki baye akimaka ayebi te na butu bakokoya kokotela ye sikoyo asala ndenge nini asala mwa lidusu na ye lidusu wana akenda asala yango ekota ti na plafond soki kaka mbila ye beti kaka ngengo ale akei deja asi amati alalaka kuna bandeko bato nyonso boza komona bakombata il faut boyebaka basekret na bango baza na basekret moko bandeko na bino moko bato boza na Kinshasa soki boyebi basekret na bango bokoloba ete bato oyo baza bacomédien baaventurier basalaka bamakelele tokanzaka ete bato malonga nzoka nde bato oyo bazali bacomédien na poto bato baza koloba ete bakokende kochangele biso Congo nde bino bato bokende kochange Congo na babuzoba na bino bozali na yango na poto boza kokisa bakongolais soni lelo mpenza ezali occasion ifo tolobela bino me ndeko boyebaka ete bobebi na bino tokotia bino contre miri ya makwanza mpe tokonguruta bino bolinga te lokola bobandi kosala attaque na radio Zoom El Mil nde tokolakisa bino te radio Zoom El Mil basalaka na yango attaque pamba te tokotia bino contre miri ya makwanza tokonguruta bino
boye a bozu ba nationalité boza déjà ba paya bino nde boza ba paya bino nde boteki mboka elobi eta ministre provincial ya Matadi boza koya wana kaka mpona koloba bamakambo ezanga tina boza kocontribue rien na mboka kaka buzoba bateni ya basoda boza kolata bandeko epi koma kobimisa solo bino bomoni ba ivoirien baza na baproblème na bamboka na bango bino bomoni ba ivoirien balati bateni ya basokoto neti basoda bino bomoni bikolo mosusu ata baarabe baza kolata bateni ya basokoto neti ya basoda kaka bino bateni yango mpe eza kopesa solo bandeko. Et comme partout sur les gars, pourquoi vos frères là portent les tenues là qui dégagent comme ça? Soni yandego na nazali koyoka ngai papa Roger. Likolo ya bateau ba nyangala kato ba yeko vendre la bateau na poto. Basa koyoki sa bateau soni. Kongola za lisusu na valeur te. Likolo na bino. Bateau ba yebi ata bazata na sens ya vite. Bafandi kaka na poto po ete occasion epesamelaki bango bakoma na poto baye awa baza kokisa bakongolais soni valeur na biso bakongolais esili likolo na bango boza kofinga kaka bakonzi ya mboka me bino moko baniongola leta botoli nango bokoma kokima meme eske bana Kinshasa bayebi yango me soki radio Zoumel Mil te ndenge nini bakoyeba yango bozo kolokisa bakongolais soni bozonga na mboka bokende kotunga mboka bolingi pe te bovandeli mpe bapaya yango mpe banani bana mboka yango mpe babelge bafrançais balingaka na bango bino te bino bokanisi ete bafrançais na babelge bazalaka na esengo ndenge bovandela bango awa vraiment ezali pasi mpe mawa ah non bato bazali koyokisa bato sonia na poto ezali pasi mpe mawa me ndenge ezali wana bandeko ba bolingo boyebaka yango ete bino bakombatan nouvelle na bino tokobanda kotinda yango na Congo bakongole bakobanda koyeba yango soki bokanisaka ete ndenge boyibaka na bamagasin ndenge bosalaka bamakambo na ndenge ya kobombana boza komikosa boyebaka ete ekoyebana tokobanda koyebisa bakongole bazali na Congo baverité tout parce que trop c'est trop kimoyibi na bino eleki omona batata mobimba baza koloba mpe liboso ya kamera o biso bana ya Londres biso bana ya Paris bino yoza mwana yo bino boza bana batata mibimba bamandefu ya pembese bimi boza koloba bino bana ya poto bino batata ya poto bakoko ya poto il faut bobongisa langage mais bino bato bazali kocontinue mpona kolinga kodestabilize page ya radio Zoumel Mil bokokweya bokolala mais continue kaka mukolo kosala erreur yo nde oyo tozali kolobela yo okokamwa mukolo badone na yo ekoya kobimela biso awa ndeko nde okokamwa yo nde mutu okofuta bamasumu ya bato nyonso tu oyo balingaka kodekode mot de passe ya radio Zoumel Mil. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Papa Roger il faut koyeba yango ete ndenge ezali wana tosi totie bango contre Miriam kwanza yo kanisi ete soki ndenge balobaka ete radio na biso ezali ya simandako yo kanisi ete soki bayebi ete ezalaki ya simandako mais il fallait que tu saboter batika na bango baloba ete wana ezali eloko ya simandako bo banda siko koluka ndenge nini ya kosala yango sabotage me bandeko toyebisaka bino radio Zoumel Mil ezali radio oyo loboko ya nzambe nde moto esimbi yango ndeko ebele bakokweya radio Zoumel Mil ekokweyisa ebele soki lelo bana ya Kinshasa bakoma kopesa meme biso confiance kokomela biso kotuna meme soki émission eleki te bana ya Congo bazali kokoma meme ndenge nini lelo bolekisi émission te seke message na biso ntango ezali kokende bato bazali kocomprendre yango na tolobi ete bandeko bomoni ndenge radio Zoumel Mil elalisa bana ya Londres oyo bazalaki koloba bacombattant bomoni ndenge tolalisa bango topesa bango kao debout totika bango par terre yango na omoni ete
meme ba émission na bango ekoma koleka na ndenge ya likukuma bakokanga lisusu kolekisa yango te po ete moto moko ya Angleterre ayebisaki biso alobi ete Papa Roger oyebi te ndenge ezali wana bakombata ya Londres balobaki ete bakobanda kolekisa baémission lisusu mpenza pamba te mpo soki baza kolekisa bino boza kokende kozwa bafilme wana boza koetudie yango mpe bozosala baémission bato baza kokomprendre makambo ebele baza ya kolala bandeko na basystème na bango ya kosengaka bambongo po radio na biso efonctionne malamu bopesa biso ota bandeko kokamwa me na minute oyo bandeko babolingo nakokende mosika te ngai na kosenga na Papa Botamba atiela biso bamaloba oyo ya ministre ya Matadi oyo alobaki na oyo etali combattant oyo ya poto vérité oyo alobaki mpo na bango bandeko nzoka nde bato kini mpe bayebi na bango bato ya Congo bayebi na bango makambo ya combattant mais balingaka na bango koloba mingi te bavanda na bango kaka kimia batalaka na bango kaka na misu me lelo baye kosopela bango yango bandeko na mawa mpe soni bandeko bazela binoko bakombata bozali kokanisa boleki biso mayele bozela 5 ans oyo tokopesa Joseph Kabila ekokomela bino 100 ans makolo na bino ekokoma kilo mpe ndenge ezali wana na banzi ete bokozela lokola soso adindi na maiko aza kotepatepa ndeko bozela pointe 5 ans oyo bapesa Joseph Kabila mbali boso bomonaki yango normal me ya mbala oyo ekokomela bino 100 ans bozela bokomona mpenza ke bokomona mpenza ke makambo oyo ndenge tosalaki tokanisaki yango neti jamais 5 ans ya Joseph Kabila ya mbala oyo ekokomela bino 100 ans bokanga yango lelo dati ya lelo ndenge nayebisi bino mpe bomikosanaka kaka liboma boyebi politike soki boyebaki politike malamu bolingaki bomona epeke bamakambo nyonso tu memo bapolitisien baoposa bazali koyebisa bino ezali kaka baza kolinga kolia bino bambongo me lokola boyebaka na bino bamakambo kaka na retard yango na omoni ete bozali kotikala kaka na kozanga koyeba Papa Botamba na kosenga na wana régie tiela biso nano message ya ministre ya Matadi oyo alobaki mpo na bana ya poto vraiment ezali pasi mpe mawa apwati bango mpe atiki bango mpenza bolumbu na ndenge ya kosakana te baimage ozwa mokanda okoma belge mais okoma obeta bakongolais bokofanda moke bato bazodirige biso na baétranger mboka ezobonga te eh bien étranger ya solo yo parce que mokolo obengaka na kini ozwi mokanda na pale na bino basali fete mais oteki ekolo te obwaka ozwa mokanda okoma belge mais okoma obeta bakongolais bokofanda moke bato bazodirige biso na baétranger mboka ezobonga te eh bien étranger ya solo yo parce que mokolo obengaka na kini ozwi mokanda na pale na bino basali fete mais oteki ekolo te obwaka ozwa mokanda okoma belge mais okoma obeta bakongolais bokofanda moke bato bazodirige biso na baétranger mboka ezobonga te eh bien étranger ya solo yo parce que mokolo obengaka na kini ozwi mokanda na pale na bino basali fete mais oteki ekolo te na yebi bana poto o basala na kabango na bango combien de mamans ngana yamba na port basangani ba congolais soi-disant bache conteneur biloko akosi muninga bache na inverse ya futi tike mbango aya teki pa zongi poto si mazui susu avion zongi asali neti adedwana kite ou bien atindi belle ya lukuta bande ko boni tozomona est-ce que bino ba santu bao bafutana Congo nde ba diable
bolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini ministre ya Matadi auti kotanda bolumbu ya bana ya poto ba jeni ni basala na bango na bango pe makambo elekaka ndenge nini bato bachanga pe nationalité pona ko confirmer que bango nde bazali bapaya bateka mboka bandeko lelo na banzi ete yende eko sukisa penza po ete soki biso bato ya radio Zumel mili mototolo baki balingaki baloba me botala ndenge bato bazali na Congo kuna bayebi bino pe basi batika bino bolumbu sanke bomi yeba bandeko ba bolingo ngai avant naloba ete na ko supporter bato lokola ba combattant to kende to bunda pona mboka avant na ndima bango il faut na mona bato wana nanu bango moko baza na kati ya serie na awa na poto batika nanu ba makambo ya kokimaka bato ya banyongo kosalaka ba madusu ya bandako ya bato bapesi yo ndako malamu kongola kokota na ndako kuti ndako malamu tellement vandi banyongo kongola ke kosalela kolo ndako lidusu na ndako na yeba ndeko ba madusu ngo place ezalaka bandeko il faut ozala moto po yeba basalaka ba madusu okomona bakei kozwa perforez o ezalaka ne benda mulai batoboli esali benda lidusu mulai bandeko okomona sala lidusu ekomana zoom na ye o ezalaka soki ta mususu amoni kaka nani sonnet eleli akimi bango akeko donke bandeko babiloko wana nyonso tu après avoir kosala banquête na niveau ya Belgique toyebi yango bandeko comme bata mosusu na bazi ete lisolo ntango nazali koloba yango moto wana akoyeba ndenge nini bamasolo toyebi yango me ayebaka ete biso tozali bato ya kati tolobaka tokotelaka bino mpe tosalaka bino tokotaka bino chobo bokanisaka yango neti liseki ndeko wana mokolo mosusu kaka ndenge asalaka makelele liboso ya kamera kolobaloba bandeko ndeko wana avandaka na Belgique mokolo mosusu kaka ndeko wana asali erreur baninga na ekanga bakombata mokolo oyo ezalaki makambo ya Arma Tungulu lokola bato mosusu bawutaki Angleterre na bamama combattante mosusu na baninga mosusu ndeko wana alobi bon ye akoyamba quelque mama combattante akoyamba pe na quelque combattant oyo bakoki kolala epai na ye bandeko po mona ete bakombata wana batonganaka mpe bango na bango bandeko oyebi ke moninga azwi likanisi ya malamu alobi ete balala epai na ye olie balobatake moninga o merci ndenge asungi biso sikoyo ntango basi balali lobi nango baye komela na nganda yoka sikoyo baza kobeta lisolo baza kopwata moninga wana ayambaki bango na ndako bazali koloba ye penza ndako yango penza vraiment ndako yango na Belgique kala bo epuis ntango bazoloba ntango tokomi na ndako yango oyo mibali wana baza koloba ete mon cher oyebi ke ntango tokei na mbeto wana bapesaki biso ntango tokei kolala oyebi ke ntango nazwi nani oreille nalingi natia nini oyebi ke bapese mpenza babimi okokanisa na Afrique bandeko tala baza kotonga moninga oyo apesaki bango ndako bomoni mpona koyebisa bino ete baza na bango na bolingo te baza bacomédien bapasi ya poto nde eza kotinda bango ete bakanisi ete soki Joseph Kabila alongwe ale bango bazonga na Congo mpo ete bakende kosankampare lisusu na babien ya leta babanda koyiba ndenge bamesanaki bino ndenge tozali koyebisa bino boyebaka yango kaka babiloko bozali kosala 5 ans oyo Joseph Kabila akozwa ekokomela bino 100 ans makolo ekokoma kilo bozela oyo ndenge balobaka bokozonga maboko pamba nzela ekokomela bino molai oyo makolo ekokoma yo kilo bozela kala te bokolela ebele lelo bozo kokanisa ete bozo kokanga victoire me bozo koyeba te bozela oyo ndenge bayembaka te oyo ekoteli boye oyeba te suka nango kidiba bokomona bino boyebi te boyebi mpe politike te soki boyebaki politike bato mingi oyo bayebi bamasolo bavandi kimia me bino boyebi politike te bozali kosala makelele lokola bachaku boyebi eloko te me bino bato bozali les six tokokende koyindisa boya
boya nga penza naza kolela yango nata ndenge eloko bokosala bandeko botunaka Jean-Pierre Bemba yebisaka bino soki boke na procès na ye ya mbala oyo tango jugement ekosila tango balingaka bazwa ye mpo bakende kotika ye na selile na ye obeleli kaka olobi vie mbemba yoka ke soki Joseph Kabila siliki ezalaka très dangereux ayebisa bino mpe botuna ye bolobi ntango okimaka mokolo okimaka okoki kobombana na ambassade d'Afrique du Sud ezalaki ndenge nini bandeko yo ozosakana yo okanisi ete na bateni na yo olataka wana ndenge bokoma kokosa bato makila na biso mpo na ekolo n'importe quoi makila mpo na ekolo ya kolobela yango ya 8000 km bato bazali kobunda ya solosolo bazali na mboka yo ye na poto osoli ye basemuli na yo vimbisi libumba tame vimbi na bapotopoto babengaka serelac apres okomi koloba ete makila na biso mpo na ekolo n'importe quoi apres alobi ete ye soda sia bino bokosambwa lelo soki tolobeli bino toye komona ete bokomi kolekisa trop c'est trop mais bon continuer kaka radio Zumel 1000 tokotia bino contre Miriam Makwanza déjà mukusa contre Miriam Makwanza bandi kosala bino bomoni bokomi koluka kodekode po ete bobebisa me bokokoka te page ya radio Zumel 1000 ekotika la libela pe bokokoka yango te bino nde bokolala bandeko bolingo na banzi ete soki bomoni topesi message oyo tozali penza trop monté parce que toye komona ete bandeko oyo bakomi kolekisa bazali kokanisa ete bakoderange radio Zumel 1000 na babiloko na bango bazali kolukaluka butu nyonso mpona kokanisa ete soki basali ndenge wana nde bakoreusir mais tozali koyebisa bino ndenge kaka tolobaka ete basimbi courant mpe ndenge ezali wana basimbi pulupulu ya ngulu mpe tokosimbisa bango pulupulu ya ngulu bango bakanisi yo soki ni bakolala bakokoka biso te baauditeur na biso tozali koyebisa bino bobanga eloko te bakokoka te tokosimbisa bango pulupulu ya ngulu ndenge ezali wana mpe basi basimbi pulupulu ya ngulu mais tokolonga bango ebele contre biso moko radio Zumel 1000 tokolonga bango mpona gouvernement ya Congo tokoloba tokotombola mongongo mpe tokolonga bango 5 ans oyo Joseph Kabila kozwa ekokomela bango 100 ans makolo ekokoma bango kilo mpe nzela ekokomela bango molai ndenge kaka tolobi bokomona yango oyo ayebi politike malamu akoyeba me bokanisa te keba oyo bazali koya na sese mpona koloba ete tokosala boye biso banani mercenaire biso tokoyede bino bandeko histoire eza mosusu oyo wana bazali kosala bino bazali kolalisa bino pongi bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.